Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Kristo fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairwa nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailo nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotana ki yongolo te noki bajalu balokota ba remplacer nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
Diogo yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda lisolo ya pasi pe somo tokobetela o lelo jeune fille oyo batie banyoka na libumu epai ya papa moko oyo alingaki jeune fille étudiante abandaki kovanda bongo na homme bamama bosala bana bakendaka homme bosalaka attention bendaka bana matoi laesaka milo chaque fois surtout bana basi est-ce que sengeli na bango bafanda kaka na homme likambo te soki ndako ezali mosika akoki kovanda na homme mais boteyaka bango tala jeune fille oyo likolo ya bilingalinga kolanda bapapa ya bato papa oyo atie nyoka na libumu muninga na ye heureusement nzambe azali na kati na ye adécouvrir yango ndeko mwasi oyo akomaki soki libumu evimbi et puis ekiti nzoka banyoka balai koboto na kati ya libumu na ye pasi ya kosakana te yango liso tokobetela yo lelo tokende bongo na Kinshasa na République démocratique du Congo précisément na Matadi Kibala epai wapi bandeko bavandi kaka na presse batali bamoni petite moto ya 3 pines ezali koleka na sima nango ezali kotangisa makila mwa mbuteyage oh makila oyo etangisa boye nini baesi chauffeur metala makila na oyo etangisa boye na sima ya coffre na ondenge nini ote na bomi nyama zamba toketika esi kotokata ye mikemeke nyama zamba bato oyo esprit esali babino fongo te mona nyama zamba ba fongo boye mutu mobali kotanga bakila babomi esika nini yango tokosongola kaka na émission le sani bona Matadi Kibala. Insécurité na Congo Brazzaville topé kuluna et continue na Congo Brazzaville bandeko image moko sali viral na réseaux sociaux oyo papa moko ali ko na jeune fille moko wera mwasi na ye to moni 3 garçons ba bimeli na ba machette ba bote no ba téléphone ba pakati le ko na Kinshasa po Kinshasa ba kuluna nzoka na Congo Brazzaville ndeko wana lekiye moko a témoigner que ezali Kinshasa te zali Congo Brazzaville pasi kuluna comme na Brazza ya bosi sango mako sinote mabe kokota mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa
awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko ti ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote la bino bande ko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pas plutôt kuta na ka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya to kuta na ka pona ko beta masolo pona ko nuire batu te masolo o to beta ka ezala ka pona ko fungola cerveau pona ko fungola mémoire et sikande ko akoyaki yo okoyate yango na lobaka chaque fois ya soki okoti eloko ya liboso yo otgem soki ozali abonné ça va soki mbala liboso yo omona biso to senga na yo o s'abonner soki o s'abonner o fini cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete mingi ya ko bosa rater ko partager ka yango peut-être lisolo o ko intéresser o tembe ko sungane ko moko songolo esika moko pakala est-ce que bokomi voilà c'est que bien tika to pesa matondo pe longoni na sponsor officiel ya chaîne Oyo Michael Josh Griffe ya mwana mboka ya isika sozali wali kotala yeba ke Michael Josh a existaka ezali griffe ya mwana mboka oyo alosala arotomo na bendele ya biso ba congolais na mboka ya bapaya ya biso africain na mboka ya bapaya ya soki yo boko promouvoir de konayo african american te mutu mwindu te nani ako promouvoir est-ce que bino bolingaka griffe ya bapaya to pekisi yo griffe ya bapaya te me yebaka ke griffe ya mwana mboka africain en général, partenaire congolais, Ezali, Michael Josh, MJ. Combien? Kota na site wana, sala window shopping na site yaya. Ezala ba langue nyo surtout français, espagnol, russe, portugais, anglais, nyo surtout tala article. Commandé yaya nombre lingi ata montre moko. Ata chaînette, ata soulier, oyo comment la kaka pour na supporter Michael Josh. Est-ce que okomi c'est que bien Genesis Hotel ezali hotel kaka moko oyo biso tozo ko proposer yo yaya soko lingaka radio lokole. Olinga kola les bio pour yebi awa za pembe na pembe vérité na vérité litonga ya karaté. Marakuja te solo na solo alors ce que le ngola l'hôtel ya solo esika ngungi azate esika ba bakufara te esika mpesa alite kinte ko azate nzinzazate Genesis Hotel na avenue Kandakanda numéro 8 na quartier Lodja na Kasavubu est-ce que komi ya mekako mekana nous Genesis Hotel o basana ko la metel hotel wana hotel ba bilaela Mwanza mekana nous Genesis Hotel et puis o pesa ngai sango est-ce que komi ya olingi mo ya kotanga école aviation en Afrique du Sud olingi mo anola ta bio biloko ya bien Michael Josh te ouais so olingi Michael Josh kuna me mingi benga Mama Charlotte Kaputu la bière officielle ya bana na bino Mama Charlotte Kaputu ye spécialiste kaka na kolati sabana 14 ans kitakuna kitoko makasi Mama Charlotte Kaputu to pesa ilongonia benga Mama Charlotte Kaputu soki po lingo ya vacances na Afrique du Sud esika ya kola les até ya ba guest house olingo ya visite na Afrique du Sud benga Mama Charlotte Kaputu bokola la esika ya bio visite guidée nyoso to okende kitoko est-ce que komi voilà to bossa te pour la pilipili ya Mama Mado
pilipili oyo ezoko soigner barin ezoko soigner mutema bandeko abela AVC mbekena mpanzi boy ba palpitation pilipili ya mama mado numéro na ebonga ki yango esali wana obenga mama mado bino bandeko oyo mibali bopikile ki ba okundu ba nzoto mobulu benga mama mado tanga wisa mama mado tala ngala sibilo ke suka yaya kobitu ngisa mapete kaka mama mado o na libala ba 5 dollars poto na Afrique du Sud to na Europe na Europe o masanga ntsamba kobitu ngisa te mama mado tina masanga ntsamba azala ngo pour na publicité c'est que bien voilà yaya to banda ba ngoko na makambo eleki na matadiki ba le pesinga ye mutuko so ya ba image wana moyen to tele yango za été boyebi yango ba régulation ya soko lingi yango kende kuna na groupe Gold Radio le collé tala esengo ya kozala groupe Gold Radio le collé ba image sensible wala komona yango ya ba ya ke ba fanda ka ba nani ba fanda le bosa le pangu boye ko ta matadiki ba la ba mona kaka ba nga wana petite o za ba 3 pine wana moto to le ka boye mais ezo tangisa makila oh ba ke ba non c'est pas possible na ebiti ba na boule ba basaki na mokate toni to nzambe kaka intuition chauffeur télématé mambutage ni bema yo sima ba moto za la isa sima na ngona ta za lokola o me la rabulo ko boye moto mwana to camionnette ko la sima ne ba finika capot ba mais yo biloko lo ba miso pe ngombe so ba nyama awa yo tangisa makilo mo na ngote chauffeur abi tangisa makila o eza nyama zamba o tiko boma na o kende kotika ngona chambre froide na mazamba ça va et puis même kende boye ya ke mo habiter mutema na ngesi mute nyama zamba atali ba makila ona mo ndi eza nyama te ya fungola kapoto mona di tellement na noana ba côté esprit oh eza nyama zamba na hutu bo nyama zamba bazaki mi satu ya deux ba fanda ki esika ko eza ki wana na sima na moto na chauffeur na moto pour ça yemo mi satu tele bache chimvundu ya kosakana te telema longola kapo taba mona mbema mbala moko de o bazaki na sima ba sauter ba kimi to ba kimi seki mabe koti bo kimi ni na mazamba ale chafarita fongola kapo ba fungola boye mutu otangisa makila ba kati mutu bimba mutu mberola la wala to ebite mutu wana bazwaki wapi ba bomeli wapi babane ko kene wapi on ne sait pas parce que na moto pour la nini on ne sait pas ya esami na matadiki bala soko ça na image wana côté na radio le collé gold okomona yango ya pasi peut-être ndeko na bimaki omona ki était et quand moi sami lobby ndeko bana bimaki avant-hier azongité benga sur na radio le collé to pio image to kena matadiki bala la kisasa benga na commune ba yebi makam oyo et si que bache ko rande ko wana on ne sait pas biso ezaki na prévu kaka to pesa bino information o to lo ba quitter to lobby Totika Kinshasa toka tsabongo na Congo Brazzaville pa wapi kuluna ekomi na Congo Brazzaville pesi mutuko so Congo Brazzaville oyo kena ntango sécurité za la kameto kamu ya image obomone saki viral na réseaux sociaux to bane ko mona yango ke ndeko boka mobali awota mwala jeune fille ko basibi sachet bazoya ndeko boka mobali ya mukie asai lokola leki ya baluki mi bale bana kwa kuna ba yeba bimise machette ba attaquer bango ba jiba téléphone konso ba tuba kanse ki lokola ezali bongo na Kinshasa nzoka Kinshasa tezali na Brazzaville pasi ya kusakana te ndeko wana heureusement esika ba deko le kabomona ezali caméra ya surveillance azongaki asangi mokolo ndaku apia image ba pese image akelaki na police coup de chapeau na police ya Brazzaville ba appréhender ba ndeko wana oyo bazali ba kuluna ba assassin Brazzaville bino bongo la bo la ba ndeko ki kuluna côté na Brazzaville pasi était bino et kenge luta na Brazzaville ya to kobeti na osika bo lisolo ya pasi ya kosakala tende ko mwasi ba tie ba nyoka na libumu makambu oto koloba tibo koyoka te koloba tongo midi pokwa yaya baya ya basivi ya pressé ekobomisa batu bali kokufa bako continent ka kokufa soki to ali koyoka te muta pesi solo pire camarade na ye obale ko va na ye sika moko na chambre na papa Fisto beta li solo opo elekelinga ya kosakana te tozali bongo na université de Kinshasa Inikin bana mingi ya Inikin beta bayebi solo oyo nde commence papa Fisto to landa kayo awa na Inikin ya kosakana te
bato pe na pesi solo ba ko zela ba yo kali solo oyo ko beta ngo ndenge ni parce que to vivre yango côté pesi passe ya ko sakala te camarade nanga zala très bien ba para ba zala cité ka les alaka bistu zala université na om ka des alaka wana ba ba infirmier na on ba infirmier système ce qui système bo je ko ba système bistu be saka inikini kaka que surtout papa fiston quand des alaka zo ba jeune fille muninga na wana azape kutu na fiancé na ya na Kinshasa quelque part. Quand j'ai fini la katoke na cour, moi samedi c'est vraiment week-end conso, samedi moko to décida ki to ke de bongo na ville. To lungo ineki ni kuda fa na homme na biso to kepe la centre ville quand des alaka moi koduma. Masa na ngai quand des alaka akutani na mutu moko bo asa une 45 ba 45 ba 40 tel mo ba 40 en tout cas so ke belé akoki 50 te so ke belé akoza 50. A s'appelle la camarade d'Anga wana camarade d'Anga pas s'appelle na yi ah ngai c'est camarade d'Anga mais yo on ça déjà na mobile comment o lingi susu tonto on ndenge nini o te ça man kambut et ça man kambu ba la ngala linga kay wana da fiancé na auto ba mais oyo il faut ça la a pesa nga ba téléphone a ça la nga ba sadaka quoi. Kaka même jour papa Fisto to ke na boîte mobile wa ndenga bimisa mbongo na ebisi papa Fisto mbongo na ndire ezo bima na portefeuille magique la suka nango akabeli muninga na mbongo na ko kosa papa Fisto akabeli kape mbongo oui to ke et ça relation na bango au fil du temps ba komaki ko bima na ndeko mbali wana ba bimaka relation ça a 6 mois bah 6 mois quelque chose comme ça mais papa Fisto c'est que moi j'avais remarqué parce que ngai na mwana oyo toko na lo sambo epa na biso maman na papa bala c'est une prière ya on a esaka yo la ki saka ba na prière ata mbongo ko somla ba lo pango na lo juité mbongo la tsaba na bien na lo juité ya ko sala ke ba na bonne vie mais lo sambo na no po lo sambo e futaka ya lo sambo e pola kateo est-ce que o komi ya yo la saraba na oni ka ko finga parce que je sais qu'il y a des parents parce que papa Fisto muninga na ngawa na beauté moko impossible asa mungala pembe basi bangala ba pembe mbote na yo Nathalie Mitonga wanga na Brooklyn na Mélanie moi c'est à pembe à kota kangungite komi c'est que bien tu kana no ndingo wana azali mungala pia pembe so tele bla mo bla mwasi papa Fisto camarade nga lekinga na kitoko musika na busa na te na yebi so ade ko sala ki beauté na so nini e bongo degré tata wana papa wana yaya wana tonton wana bana ko gâter camarade nga ba Fisto ndimate. Ah, ce iPhone 13 moi été ce qui y a téléphone regardez et pour camarade parce que 6 mois papa Fisto na 6 mois na ndeko la agoso na kabana ngata 4 téléphones déjà ce qui a téléphone est quoi et ce téléphone est quoi aki assombeli asika ce que je remarqué c'est quoi papa Fisto et pour ça un temps au moment où on a bien moko to mona camarade danga libumuna vimbi libumuna vimbi boendeni et vimbi lokola mwasi abandi zemi mona branda vimbi branda ta zemi yaba yo libumuna munene boendenga nini batu kuti musu ya batu musu ya quartier poto mesala kuna kada lemba kuna batu kanta lokola camarade na ngai wana ata na zemi mwa ba mwa ndengo na bomuke budo en fait so c'est 4 mois 5 mois de vimbi par mois ndambo wana. Au comment quelques jours après, et l'imoué le bounaise on y plat. Bah tout monsieur à quartier, bah collègue mususu, bah tout va zonga pour côté bah inikini kuna, mais yo muninga la longa bah c'est mi fort et fait on est bah qui était en ça bah 2 mois je crois 2 mois ou 3 mois bon de quoi. Puis ça l'a eu 3 fois. Na maman, pas ni de mune vimba camarade. L'imoué vimba réel moko et ça phénomène nino. On n'a pas comprendre raté et mon ego go abeli ko tambula nga na kati kuna comprendre ça que tu vas pas
camarade na yo apesi biso tellement aza mutu ya losambo basambelaka alali azali mwana elaka azolota nzambe aotalisa ye sikoyo aloti moninga na ye akufi moninga na ye akufi bataki keke pa akufi sikoyo ame ya moninga na ye wana eye koyesa no yo fandi boye ndenge nini nga na okufa ootala nga boye wala azomona ngo na ndoto ndoto ni mabe boye ndenge nini na tonga yesi camarade na yebi nga na loti okufi sikoyo ntango okufi ofuti quelque part ame na yo ye koyebisa nga ke no ootika nga na kufa boye ndenge koosauve ngai te na mona ngo bien te et puis esprit na ngai netali na mona on dirait tonto obozaka na ye aza mpe na misala bino malamu te on dit aza bien te azo pesa biso bambongo ça fait presque 6 mois de relation na mona rapport ni ça te le komi bien te banda bokomi na ye est-ce que tu peux pas revoir ça ozwi mpe mbongo mingi okokata relation na te okokata relation na te na mona bana aza bien te aza bien te o camarade en tout cas au ça a peine raison hein elle moko soki to zana ye to ça la fête na yo kapena on dirait bloc moko e witara e planzoto na ye ezo contre nzoto na ngo de nyoka donc bon na yo kapena moi bien te so ça to na nini na ebite za nini et comme boy o lo barate pour ani camarade bana kalawana moi je te conseille yaya zonga na cité kendo ko sa papa na yo na mama na yo betela bango ko bomba te pona mona ngo mystique ya libeko bi ko vimba boye et puis ezongi mabe ko kota est-ce que komi yaya bino ba para batinda ka bino boko mayele na université parce que équipe raté ozala yaya mwasi yaya mobali bino surtout boza bana on ne sait jamais à l'époque ils allaient ka non bana mbali ko tanga te le loyo ça n'a plus de frontières. Ata yaya mwasi à cause de la mutu. Yaya mwasi comme président. Yaya mwasi comme ministre. Tout le monde a rango. Yaya mwasi utile. À cause de la paix utile. Pour moi, les gens passent à la non. Te mbongo zate. Tout le temps yaya mobali. Tout ce que yaya mwasi à kobala na été à kobala neni. Quand ça kobala première intérêt. Yosi. On dit moi là que libala oyo asa inutile. Par Pierre Valère te. Oh mobala ça la réunion. Est-ce que comme te. Moi la tasse yaya mwasi. Séparation te. Oyo ndenge bandekone mbali basalaka yepe fa sala yango ayekola kokuma mutuka ayekola boye akende kelasi azala mutu yokolinga mwa alo azala kata ndako libala adepanda kana mbali kana feli na ndeni eso komi mwana tanga zo bala abali mobali yebiki papa balo azana mbongo ata mbongo te mwasi nanga asalaka quelque part directrice quelque part mwasi nanga est utile na kati ya foyer moi ça y nango yepe mbaye nango basangisi bakei fo te totangisa kabana na lobi te kotangisa bana ki bakasa milemla te c'est que la vie est trop dure tangisa mwana ndengo lengo bani yaya misa ezali ya mike oyo ba formation mwana ju akomi pe mutu est-ce que okomi autre bakite camarade kene ko sa ndeko na yo to kende pa na bino yebisa papa o tela wesa papa ta wesa mama te ma atiki ndengo wana asa mwasi ya mukolo na ko forcer te papa fiston nzoka yemo pande ko travailler camarade wana kenda ko luka mara ba benga banani kana matadiki bala wana aluka papa mboko boye asadi saka kenda yemo ko sa yebisa ngai na boso ake ayebisa ba explique papa wana papa talangai so tozala na fête na chérie na ngawana na yoka boye ezala boye a expliquer puis moko libunanga za vraiment vimbi et mon ayo moko 2 jours 3 jours après 4 jours une semaine et kiti le kola moi ça dans la zemi papa wala sadi biche ba yebisi mobali oza na yewana asali malam te d'ailleurs oza te mobali oza na fiancé na yo na cité et si ka bisongo songo yene mobile na yo oyo zwa oyo agataka on n'est-ce pas parce que ba bloko ebele attends bungu téléphone alors ba ta pêche oui en échange ye azwa ka besui na ye abomba ka makambu na ye pai na yo moni buna wanda vimba kawana do ndongo zana ozala kana ba nyoka na kati ya libumu na neni ya makamana mukili oyo masolo auto beta ya suki to beti solo o ka tolo la fiction o ka tolo la lokuta kaka soko salameli o mala kimamboza ya solo kobanga pasiwe
nganga ebisi au moins tant le mevimba kawana tant le mevimba kana ore makaka te soki bokena na tonto wana feti tango ozonga keketa yango le mevimba ka kalabi wuye ndeko na wana libération siko ba nyoko ba ye siko tam ba komia ba nyoka ba sakupe na kati ba vimbi ba kobe bele mule vimba ka ndengo wana tango ba nyoka wana ba ko boto ba mako pasuki na kati na yo wana alibumu na yo ekiti. On remarque que mpasi on dirait que était la carte banyoka et ça boye est-ce que l'on a dit premier à terre na bolongola yo yango mais il faut oyebisa baboti na yo et puis nous on a dit wana moi no yepa nanga awa tango kozonga degré mobile wana banda ko benga yo okondima te ko yamba ya téléphone te soko yamba ya téléphone soko lobika allo ago esprit na yo ago so yo pokufi po otimel secret na ye ya na esa kabino chaque fois soko moni numéro bengi yo na téléphone oyo eza na makambu ya na esa kabino so to WhatsApp na sina loba na lemba boyo kaka oh to sala oh ezaka nzambe biloko ya diable ezali a okondimate ndeko nanga okondimate na la examiner logo moko boye bomona tout ce là ça mo déjà mais na zongeli yango kaka bobo téléphone soko lancer appel bodo monat bomo mona monat awa moni fota mutut tala na pembenia ba monanga na pembenia zo téléphone obenda pembenia okomona ba signe za wana ozomona ba signe ba mbwa ba nini ba guitare ba signe ya bien ba milangi awa tout autour awa ezali communication est-ce bomoni awa tala pembenia tala téléphone on lance appel à WhatsApp ba awa tout ozomona mona wana tala ezala ba signe beleza ka wana ba diambo ba delboemo communication directe ya soki ba bengi numéro ebité koyambate kolobana bon ogoyamba na yo mais kolobana na lote zela muto abengi yo aloba allo akobi allo soki lobika allo mta liboso ona e comme non mte mta bengi numéro inconnu yo mamo allo o mona ndeko akati ba juivoa na yo mabeko okota o to loba kite to lobi numéro ebité mta bengi yo konibana allo te ondimi otena litoi ye falo balo afaya koloba eso komi otro ba te lobi tita na zongi wana akomi boem kaka ndenge papa na esa kiye benga azo ya mbate abenge na pelle normal azo ya mbate yo 3 jours moko boye tellement papa na pesa imbongo tontona mbongo ayeba kitinda kuno bango na cité. Et puis si je ne fais pas banga, mon ingane a été pression au sarate, ba keti pa na bango akena pa na bango, elle était obligée. Ayebisa maman, ayebisa papa, eza boye tout ça l'expérience en haut. 3 jours et pas na bango, li me vimba ça sur 3 jours 4 jours et ko kitande ngwana o te la kana papa moko boye na matadiki bala, ayesa nga ko sunga fana ko sabine consort. Oyebike tonto wana ke koluka jeune fille ou étudiant tina om kuna na luvanium amoniete muninga na ese no azate azana na cité na ndaku tonto wana la ndate na cité tipa na bango abeta pa kota kutana ba paraka maîtrise on est koluka ni kinga yeyo bon mama nazo bengo so ya mbate po ale ote nazo ya mbate po na lingi sur relation ate car ndenge papa c'est la ligne sur relation ante o bloquer un téléphone abi wina bloquer pour la ligne na susu relation wana te à partir de lo ngalo ici heureusement to yebiso ya mba téléphone et ngoza nini aboy penako aboy ya yo ko kokata relation mabete pour la nini comment est-ce que mobile yo joie chéri au soda chéri agataka yo apesa ko ba son phone soko sengi mbonga boya kata pesa ko c'est pas maka ndemo ya là ça rabino monde commando qui opesi makambu osui makambu yo pesa ko za mbongo ya zo kanino yebi est-ce que komi sosola ata ba ya mibali
tantini moko lingi boy asomela ko bilamba asala ko ba vrai ya pas maraboy opesi makambo si makambo est-ce que bokomi to so la pembe oza radio lokole comprendre voilà tonto wana kenda ba parents bazo mwana ba kenda pa bazonga pa nganga wana matadiki bala baba benga e prophète te bi kaza nganga peut-être ça bino ba te belé ba contre la prophétie oyo o nga apôtre o nga nini boyaya ba ko osala makambo mulili est-ce que bokomi ndeko wana prophète wana so bolingi nganga so bolingi asunga belisa soki mai moko soki no yebi ke batela e bassin wana lokola po papa Fiston muninga nanga abimisa banyoka lokola banyoka ba otambra lokola je banyoka ba brazo bana lokola kaka na simba na liboso banyoka bazoko bim ezala ata ba 50 nyoka na mike na minene boye muninga nanga koma bien totika banyoka na kuna batika ona pa nganga soka sala mpe nini na ebite papa Fiston beta lisolo oyo pona opene ba jeune fille balanda ka vie ya loengete on ne sait jamais yaya contente-toi de ce que tu as dans le bar à chaque fois ce qui papa na bozuma cité maman na bozuma cité contente-toi il faut sélectionner qui doit être ton ami bami o ba to tira ba touté muninga na peut-être papa na bango za na moyen apesa ka argent de poche asala ka boy yo papa na asala moyen wana te maman asala moyen wana te ozolinga o envie yaya basi ya mbali tozokola toyeba surtout baya obaka université vous croyez que c'est comme la université ou comme l'institut supérieur ndé okoyi mukolo non tu es toujours fille à papa fille à maman fils à papa fils à maman yokaka conseil pas nini les oreilles ne dépassent jamais la tête est-ce que bokomi ce qui les oreilles comme la tête c'est que okomi la paix donc okomi la paix mabe koti vous comprenez est-ce que okomi hein Mi José restaurant à Cape Town à Mada City ya commanda Guilé okomi hein c'est que bien mbotena yo Teonga Ndochila Mouina leader na Cape Town congolais au longa chômage dans Mada City après ça kabajo so misala 65% ba congolais na Cape Town na Mada City après ça va misala comprendre voilà mbotena yo moi si à 1m90 Chargi Charoufa moi si o l'équipe basta mi bali na mbongo na Pérou. Vous comprenez? C'est que bien, que ndarandengo wana. Judith Feza, mbote na yo, na bosanité. Atali mitonga mwasi ya pembe, akota rangongité. Ya on trouve tali solo awa. Keba na basi ya pembe. So boye binzambe te, mabe. Vous comprenez? Que ndarandengo wana, mbote na Mélanie. Voilà. Papa Fiston Kabara danga suka koma bien, santé zonga. Totika la pe ko na sus tonto wana te ayaka te ce qui s'est passé na habité ba nyoka wana etika la kuna beta li solo pour na openeka bandeko ya na même ordre d'idée wa sa mangina ko mona Afrique du Sud tout monde makambo camarade moko boye amona makambo wana ye en fait copine na ye azaki na copine sud-africaine siko camarade ya copine na ene kamwane komela ninga yesko akufa ezaka ndenge nini disolo bosole Cécile déjà na combiner on a opona na illustration ke bakambwa les alaka ya moko mona libumune vimba yango mo dans le vide et vimbi dans le vide et kitito libumune tsala ka nengo ya osala zemite le côté o miom te libume vimba nini ya osala ka nini makamsto nga banoko ndoki oba famille ndoki mitala ka yo moko nanu est-ce que komi to so la pembe au combien c'est que bien si on a betra mbal na ili solo on a betra buno mbal ba betra kala déjà vous de qui sud-africaine wana akutala kana na tonton mobe ala yiko ndenge nigérian a sepel la ye pas sepel la ye quand ça et c'est que bateka bilo relier ba nigérian en Afrique du Sud ah quand les a fille en personne sur ma blog au lieu son patron on ne sait pas bakuta la siko a mon Nigérien a sur ma blog ça na sombe la a sombeli extra plat a sombeli bon la sepel na yo la getika akeko tikaiti balingani ta balingani wa Nigérien c'est ça la rani on a ça la pas mutu ba ko combat blog mais na comme ça vie no très bien na ta mukie soko numéro condition on appelle ça condition nini o ya kalanda Sud-africaine wana akenda pa Nigérian wana ndako quelque part
aye biso mo ndenga za awe na kobomela ote ngaza la ngamuta makambo ndenga zali ala fanda kanga moko sana mwasi tena mwana te ndako mino moni oyo okope ko fanda pe awa po me yate ko mwasi na ngala ndimbi yo déjà mais soko lingi o enjoy o CP na vie na sala ba condition na opesa o condition ni o po me yate ça va na opesa na tike no enjoy et atika e pendant un mois ko lia ko mela mbongo azo pesa ye aho sala e bien jambon o ke pesa pa la bino ako ba sida africain ba le koso un mois sala ki wana donc na chauffeur de disposition na yake otala bande wena Soweto zongi la moni pena bien vie pene bongi a ke particulier mama 2000 mois 3000 ay ko zonga un mois après bisier au monde nga za bo nazala kala nyoka na ngai nyoka wana mutu asimbela nga makambo mais nyoka wana esengaka avanda kana nzoto ya mwasi akofana libanda te soki yo ndimi nyoka wana avanda na ndoto na yo na kosala nyonso tout pona yo okozala donc la reine akozala la reine akosakana te o akasa akofana na ndoto na ngandene no promesse te ngana kotsana ndoto nyoka wana na ndoto na yo est-ce que ondimi Ebe na butu ndeko mbali wani Nigeria na kenda azwa nyoka pena boy akotisa nyoka ka to monde to la sa ndenge digodo akota kana njuto ya ndeko mwashi wana nyoka akota kuna kwa fanda kuna siko condition tant akotisa nyoka kuna condition la ya histoire vraie ça en Afrique du Sud aw na ba photo de bimaka donc chaque 12 heures et na 12 heures alam pena biloko loso loso mo fufuna soupe na siko avant de apandi makolo nyoka wana fa bimaka na 12 heures aller loso wana aller après nyoka baluki azongi kamu ya somo bandeko ba chef basina makambo bato mokili makambo minyanga na lelio mama basina bazali yaya chaque 12 heures nous kana bimaka ndingo fiera pa mesana ngwa mesana siko tango sali ba 8 mois 9 mois boye abandi ko baya ngwa abandi ko sanuye sikoyo moyen pas autrement exact ça ndimaka yebita ko misanyo ko wana ndenge nini oyebi que jeune fille na kena pa na bango mama ba mbongo na pesa kabino awa ndo sala una ngana difficulté na lingi na so violente vini no lingi souté oh mbana nanga Nigeria wana tala butu apesa nga condition boye il faut atanga nyoka na nzoto nyoka na chaque 12 heures abimaka ale na lambeli abimi ale après azongi na nzoto nga oh ndengo za na nzoto na nyoka abi ndena zawa nyoka na mbumna na nzoto awa nyoka za ndenge nini oh azali oh est-ce que nyoka ko vivre le moment tabi nyoka za ka mbumna nga awa so bote tembe ça va loyibo ya pa na ngai na 12 heures bokomona po ya bimaka ya kaneka butu Nigeria wana mobali na nga wana mama na ye na leki na ya mobali asa kola ile leka ya zaidi na ba vingtaine déjà kola ki ba ye pe on appelle na ba 9 ba solo ka ne za ka bu ye alambi pe 12 heures avant di pe atepe nzunga boko wana bota nyoko obima nyoka pena 12 heures ba nyoka pena bimi nyoka atama munene boy abi pena abakatikati ale apa zongi tanga bimi siko mama ganga moni nyoka ebi tanga sekinde ngwana mama la bango to nyoka bimole mama zwa mbeli na cuisine asimba nyoka wana kata nyoka akata koto abwaki koto amse zongi na kati mwana gangini nyoa bakena hôpital bakena fia na hôpital ba expliquer tala nyoka bimaki boye ba sala opération ba luka boye nyoka na kati nyoka emona na te ba luka nyoka emona te ba pasola opération ati ba sala ndengwana e mema fi wana na liwa tango akufi tango autopsie ba ko na déchet ya nyoka izaki na kati na ye wana ser wana fi wana tantini wana akufa liko nini lokoso ya mbongo est-ce komi Maya basi tout ça la attention. Tout ça le lisolo oh pour la kubangisa yote.
Pour la peiner au kaka, le koso ya mbongo. Contente-toi de ce que tu as. Coupé ça va parent tout pas cité. Est-ce que commis ou te roba quitter tolobi. Tala isolé à l'élo et sous out. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur de l'émission. Oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, ozaki mon script. Nous surtout sous la coordination, il y a Mamarina Umbi, Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Combien la femme à la compresseur, du cougnate, jalousie, ils ont rendu moi à comprendre ce qui est bien. Voilà. Merci à Michael Josh qui continue de nous faire confiance, sponsor officiel, il y a chaîne Oyo. Merci à Genesis Hotel, partenaire Nabiso. Merci à Maman Charlotte Caputu, partenaire Nabiso. Merci à Mamado Yoam Tangawisi Pilipili, partenaire Nabiso. Yopen de Kolingo comme partenaire Nabiso. Yaka Kobangate, produit na yo, article na yo. ONG, on solingi, tout ça la promotion. Yaka na radio communautaire, Awa, radio loco télévision, Awa, ils ont regardé à famille. Comprendre, il y a un peu de biso, so que vous avez le soleil à Kobeta, Kobomba Yangote. Yaka na moto beta di solo. Pour énuire batouté, kasi esunga batou. Ya na Afrique du Sud, à la Cape Town Park, les soleils à Kafu, quand vous avez ko yinda, et ça ko yinda, ndeko moi si mo boy. Atiner sur camarade, mobile ya camarade na ba photo na ya bolumbe konso, on n'a pas de précision mais to zonge la bino sur makambo et la Cape Town Park. La Cape Town Park. Radio le collé déjà, ma caméra na biso et c'est une déjà ba image que tu antenne, tu ba image, surtout ba audio, tu la précision, tu zonga après les solo à Cape Town Park. Est-ce que combien c'est que bien. Voilà. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Partagez. Tukutani prochainement. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topé sa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel, il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to sen rabne le ko moko bandeko côté na site na website. Il y a Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boui. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye et on ngebanda sama ngebanda siko na Afrique. Pour ce moment ya ngona oyo net wa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena timna polo pena boye mutandimi. Mais na Europe sika boye mali le banda. Donc kuna ba rivage ezali ba veste pena solo ba jaquette pena solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 €. Si kalango ba trahir payo soko soma que chercher à Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyo surtout to yeba Michael Josh exista ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh. Sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so ça ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh yo moko so ça la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa et ça griffe papa ya to soutenir wana mboka. Est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu
yango yo Afrika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collective ya fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Yambo to banda tika to présenter bino lisusu pilipili oyo eke sango na monde entier bandeko. Moni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutemba, gastrite. Yaya tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango oyo. Yaya obela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Et traiter la maladie surtout. Benga biso, to tchon numéro en contact, na numéro ya maman Mado. On te ka pilipili oyo o sentir. Ya ezoko traiter. Bandeko ya France, paye témoignage. Bandeko ya Belgique, paye témoignage. Ya ta pilipili yango. Obela pa pamba. O to ba kité, to lobi. Et si li wana te. Maladie ya palpitation. Yo ozala na palpitation ya kanya ka pilipili oyo. Oza problème de cœur. Ya kanya ka pilipili obiki. Pilipili oyo eza lokwa pilipili oyo bato basalaka te. O pilipili la formule lola euta na lola. Ya woni oyo tangawis kaka yoam bakomi nina powerful ginger. Oyo ezali tangawis oyo ezali sunga ezali nettoyer nzoto nyonso to ya soki ona problème ya bopikiliki okundu ba nzoto ya yatala yango o to lobaki te. Mutsala blo oyo mama Mado. Mama Mado oyo apesi témoignage oyo akufa kinzamba sekusa ki ye wana. Formule oyo utela alpo anzelu. Tanga wisi yango oyo. O mama bimara ndaku papa ko compliquer bakamtala yango mama benga awa sombela papa tanga wisi oyo. Ya ba bute conteneur yango ya. Oyo esa mo pa mama na Afrique du Sud ya. Par ezo kende partout. Na meka yango. O papa fisa yo koma kobai o meka na so le kamute. Ya. Ozo funga lokola oyo ba mela masanga vert wana vous comprendre oyo qui peut ya pour la biso ba na Nzambe omoni tanga wis oyo soki ozaina bo pikiri ki ba kudu ba zoto mawa trop mela tanga wis oyo okopesa nga raison autre ba kite to lobi yoka
feti bozala ba feti commandé yango yé spécial pesa mutabali cadeau ya ba oyo tanga wisi oyo euti na Afrique du Sud oyo tolobaki te tolobi na mele ya suke moto continue mission voilà tangawisi produit ya Yamado mayele ya Yamado tangawisi ezobikisa tangawisi osoko meli yango ozaki na problème ya constipation esili ozaki na problème hémorroïde esili ozaki okosukosu angine flou ekei ya kodiscuter kutu te yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali asika bo libala ezali basengi masanga ntsamba basengi yaya na masanga ya ntsamba o bakongola bazala mayele te moni oyo ezali ntsamba masanga ya ntsamba tiango pene na bouteille normale kage pe Yamado benga ozo masanga ntsamba comme ça ba fête ya poto ba fête ya Afrique du Sud et comme la ya Kisasa ba osenga mama ba pesa ba puta mama pesa ba pesa maputa pesa boye na masanga ntsamba ya ngoyo ntsamba et comme la Josie vous comprenez yango masanga ntsamba o tolobaki te tolobi